Ma Mission TV, le miroir du monde. Naza kosilika makasi parce que lelo moni elambanga na lati nga lata yango te nga za mutu ya tembe ibenge oza entraîner na biso il faut koyeba ba erreur na yo ndenge nini ozo classer équipe na yo obandi na système ya ko casser D6 aussi ko casser D6 obandi na D9 oye ko sukisa na 3-9 au juste olingi o gagner match o olingi o kanga soki topolaki ya mbala topola te parce que biso to a peuple Israël jamais d'Égypte bakolonga biso po bakota kana te lelo tozobeta bango 4-0 na konzima nazo souhaiter l'équipe ba joueur na biso babeta malamu soki batu musu bazo maudire ba joueur ngana pamboli bango na yebisi bango ba gagner donc de o ba pesa biso na do biso to pesa lelo donc to beta bango 4-0 na lobi yango na komba nzambo asali likolo na se to gagner RDC a gagner. Azobita portable sauf moi nous. Qui soit c'est bien. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la station. CPX c'est ta maman. Louis. Ah, Isaneyo, Mengait. Ah, oh yo les qui. On a l'équipe où il y a pas seulement. Ah, ma chère! Ah, ma chère! Ah! Nani lobi oyo? Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka nesero. Mais ma chère, oh ils arrivent GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo akotita biloko uta Londres peki sasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh, soku namsi bango bando yoka moko likamu na ye. Zitana bazasi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yoka kiri sorire GPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? GPX c'est kaka moko. Boyo badongola misa busakewa butiba désordre bukei busali makababira ba désordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. À la constipation. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonjour Nabino Sobolanda Biso partout dans le monde na Ma Mission TV, chaîne en référence na kati République démocratique du Congo. Oh vraiment tozo larsabino vraiment ba actualité ya ndenge na ndenge bo mesana ko pesa biso confiance. Lelo Martin invité sa fusée naza na Bandal Tubang tolobaki to sola vraiment na ba jeune pona Léopard équipe nationale ya mboka na biso azana CAN 2019 na Égypte. Et sali batu nyonso passe na mutema topolaki 2-0 contre Ouganda. Lelo torobeta na Égypte. Donc match de lelo ezana pourquoi donc RDC contre Égypte. Est-ce que vraiment na ndenge batu bazelaki RDC abeta penda bale wana match wana contre Ouganda ezalaki yango vraiment oya pesi et pas ya population nyonso na kati ya République démocratique du Congo. Pourquoi équipe nationale na biso to mona ki baketi na niveau ya Espagne ba sel ba préparation na bango très bien ba beti ba match amical mais na kati Égypte contre Ouganda RDC akokaki kobeta balete mais to moni a s'excuser ba sengi ba pardon total bango na match o ya Égypte na biso
tu éviter pourquoi likambuka ya mabe ko la RDC to bandi bien to préparer match na biso to comité en Égypte to comme pour la 2-0 en tout cas lelo vraiment toza RDC contre Égypte to tala match wana ndenge ekozala to rejoindre nous population awa ndenge bakoloba na micro na biso ma mission TV pourquoi RDC pour la qui contre Ouganda et puis lelo eza RDC na Égypte est-ce que vraiment toko gagner na bale o vraiment ba joueur na biso bazobeta to éviter mais to kozwa ba vie ya batu ya ndenge na ndenge bako s'exprimer na ma mission TV toyo kananu pourquoi est-ce que zaki likambu ya mbongo ou bien eza likambu mboka nde to lobara mboka na biso eza na malédiction to bengi na ndeko moko aya to solene na ma mission TV mbote ndeko ouais mbote au poussa na moi boye tozio na nous poto mono d'abord au lati vares ya RDC oya sika surtout ba joueur bazolata kombo na nani kombo na Sami Sami tozana banda Chibang tozo solali solo ya Léopard na biso équipe nationale oyo biso tout tozelaki a gagné Ouganda mais topolaki 2-0 mais lelo oyo tozo beta RDC contre Égypte na ebité okolo banini par rapport ya match ya Ouganda et puis match à lelo pour ngana dernièrement pour la match à Ouganda nazo regretter non libenge coaching oyo akinayo je pas fait ko fa na professeur wa tangisa na poste moko ya 9 ocha 3 joueurs ba beta na poste moko après na poste ya 6 ocha 2 joueurs sko le rôle à 5 joueurs ba beta na poste mibale sko oyo tikali sko yango Monique non topolaki pour na coaching ya ibengela qui vraiment mabe makasi yango lelo wana banela on susté pour la deuxième fois azwana au milieu du terrain wana champutu beaucoup na 7 Jacques Magoma wana na 6 au mona Égypte wana to rebete facilement batu balobi ba joueur ba lembaki onde ba melisa ba poto batu misu balobi ke mbongo ezalaki te misu balobi ke ezali kambu ya mboka na biso malédiction na ebite te ke ope mwana mboka opesa message na batu nyonso bazolanda yo football eza maolima te football so travailler nyonso wana ya na sima football eza travail mutu o lemba o boy Félix apesi bango mo bakenda Espagne bazo kanga photo na ba chérie tout ça en Espagne tout ça mais physique na makolo yate faut ba travailler so ba travailler bal na makolo makamusu soana et ya na sima biso doa pour ça lelo vraiment to gagner tango yoka kito polaki contre Uganda isala ki ondenge ni mwana mboka est-ce que liaki na ndako na dama yutu te na bandozela yutu ke na dame na bandozela ke non so to gagner na dame effectivement tant de poli na dame kutu te pona salinga passe tant que na congolais donc et décourager inga makasi jo butu na nga ezali bien te ya on a sipé lelo vraiment photo gagner donc na pesi ba victoire rebelle pe ba joueur à l'Europe lelo contre Égypte na une match ça D1 to gagner RDC gagner oui non merci tous un peu bandero misusu bazali awa donc to bengi déjà ndeko na biso to beto so la pena ba jeune na bandal mbote ndeko kombo nani kombo na Jean-Pierre Kaimbi to mono de Jean-Pierre olati déjà drapeau ya RDC to lito pesela to polaki contre Uganda lelo za contre Égypte RDC message nao ezani pour na match lelo RDC contre Égypte message na lelo ni koloba que RDC a toujours courage parce qu'il y a un échec par rapport à ne pas avant. Pas changer équipe, passer à la classement nouveau. Pas la 4, 9 au Batia Kiliboso. Batia Siko au classement normal 5, 6, 11, 7, 9 à la manco. Comme ça, tous à la uni. Bah le bas en boyo quand terrain, pas bêta bien. Comme ça, tu vas combattre l'Égypte. Ndé angwana ngana loba. Ouais, yango loba. Siko au PC la peau eza première canne il y a pouvoir à président Félix Tshisekedi donc Égypte 2019 na évité par rapport à ça olingisco oloba neni pona Léopard na biso mais potoloba pona Léopard toko loba azato tozaka derrière ye to kerisika musute parce les équipes na biso moko toko boak ça monter pour polaki toko doira courage toloba na Florent Ibengi ikwange ye moko a travailler kaka classement est bien avec courage toko longa kaka avec courage bokolonga parce que so toza ya kolemba po utoloba na biso ke ba lemba ki lokola basaki poto na terrain ozomona mais za bongo te eza travail bango ba travailler
na entraînement ndeko pesa bango force pour to gagner match wana. Alors merci tous appel ndeko mususu azali awa tolobi to solala ba jeune baza tellement belé pour na équipe nationale biso Léopard vraiment to sepela kité biso tout au équipe aussi biso soni na 2-0 lelo sikoyo to basenga ba pardon mais lelo za contre RDC na Égypte na ebité eza match à liboso donc kan ya liboso ya pouvoir ya présent Félix Tshisekedi na kati mboka na biso na ebité ba condition ba joueur d'après eux est-ce que ba pesa ba mbongo ekoka eloko nini simba kité pa na match ya Uganda pe leo na Égypte bon eloko toyi koloba ba pesa bango nyonso mbongo ezalaki ya préparation makambo tu basalaki bango bango bakie kuna basali bakie kuna na Espagne basali ba préparation na bango to sepeli ba betisa match amical basali ba MB partout to lobi ke nombo na biso za bien match contre Uganda ezaki motivation za tout motivé na kin que no équipe na biso to gagner na biso Uganda et comme Léopard décevoir biso ça apolaki 2-0 lelo kaka tobeta na Égypte elo ya koloba musu ezate bon kolokola basongaki pardon to limbisi bango be baba sepelisa biso lelo parce que to soutenir bango et bongo lelo siko soki koko se pesa mitoro basko nini les bazulia ki mongo to be basala ki nini wana vraiment une responsabilité kozala ya bango moko parce que biso sali auto wi kosala to supporter bango ba pesa bango ba mbongo makamutu basali bango il faut bango pe ba pouvoir biso ata nil to racher nil po na yebi ke so to racher nil to beta na biso nani équipe nous nani Égypte Zimbabwe to beta na biso to beti Égypte to beti Zimbabwe atlelo to boy ko gagner Égypte to racher nil so to racher nil ko sala biso ba bien tellement que to linga mboka na biso kende liboso ba jona biso ba sali biso soni makasi ko pona Uganda pays o ya mke na bali ezali biso soni mawa balobi pays wana so bakutani kutu na Mazembe kipa Mazembe mobimba Mazembe pa ko beta bango est-ce que ça solo Mazembe ko beta bango makasi ko équipe nationale ko quitter parce que bango moko bazaki ba inconscient balimbisanga bazali ba inconscient malcho baza vraiment conscient ba travailler to linto mona resta bien. Alors merci vraiment ndeko na ngai lelo eza RDC contre Égypte donc voilà total match biso tout to yebaka réalité na terrain ndenge kozala. OK lelo lokola basengi ba pardon baza tellement concentré na landi bani na bango nyonso to moni ke baza concentré ba pesi biso résultat bien ba sala nyonso to gagner Égypte so que ça makasi vraiment to racheta nil na monio de Josomi Varese no c'est qu'on a souci ya mboka na biso papa talaka dépenser qui dollar na ngana Somi Varese à Léopard na lati premier jour mawa trop lelo na lati kaka talaka mboka na biso to sani to rolobela ngo kaka donc to bengi pe ndekwaza ndeko pe le capé déjà boé soto si mbote ndeko mbote mingi komo na ngai eza Masudi bon na yebi ke na yebani mingi na makampe ya bale malgré na kendaki na lezi Léopard te ngape nazali animateur moko na kati ya biso naza ko silika makasi parce que lelo moni elamba na lati nga alata yango te ngaza mutu ya tembe na lati elamba tigopo na siliki na match auto polai contre Uganda ibenge oza entraîner na biso il faut ko yeba ba erreur na yo ndenge nini ozo classer équipe na yo obandi na système ya ko casser D6 aussi si o casser D6 obandi na D9 oye ko sukisa na 3-9 au juste olingi o gagner match o olingi o kanga eloko na biso to lingi te lelo na lati Varese RDC te etake congolais po nazana souci to gagner match wana po to sepela Égypte azape pour de guerre te ba ganyaka même na mboka na ye to sala effort to gagner match ya lelo po biso nyonso ba congolais to za na esengo ya ko gagner match ya lelo pe to gagner match ya Zimbabwe to za na force to zonga na course yo bwakeli toujours coach ibenge bongo soki coach asali makambu nyonso mais ba joueur bango na terrain basali ba bombe yo koloba ndenge nini non ba problème on a to kotala pe entraîneur il faut ko yeba ko classer joueur no bisika ni joueur ko telema joueur pe soki to lingi pe ba joueur pe bozala mayele tango bozobeta bozota pe baninga na bino ndenge bazobeta totala ki match ya lobby ya bakambo bayokani te na match wana ba joueur ayokani te championnat place ya zobeta ye azobeta na Chine totikala komona même ba extrait na etege Chine soki Chine ko beta neni bolingi pangi mboa bolingi pangi bale nini bolingi obeta donc to sepeli te ngo mais pour toi beta kité ba za forme te pour tout ce qui a beta kité abeti ça lelo pe apesa confiance akosala match malamu
tokosepela tozala besoin to gagner match ya lelo ezala ngo likamba mbongo te likamba mboka te nde bato baolo bakia Congo eza malédiction bazangi mbongo te basui mbongo bafuti bajoueur eza likamba malédiction te mpe mort te eza nde problème eza ndenge bajoueur baza bainconscient comment inconscient elukela bato baproblème eluka même bapoliticien congolais baza bainconscient bosala effort to gagner Égypte soko gagner Égypte te tokosilika mabe okosala nini non tokoyamba bango na aéroport te. Alors merci tous appels de comme ça Zali awa donc bonjour kombo nani Bola donc Bola on passe un message aux yeux pour aux abna jeunes moko soutenir équipe nationale yopa on l'a dit déjà Vares moi message mketo pour là qui contre Ouganda 2-0 lelo eza RDC na Égypte est-ce que vraiment match à lelo d'après yo au monia on a spending ouais match à lelo to gagner na 6-1 to gagner mais là ça me pas ibenge ibenga entraîneur moko ayebani to déjà le pas dans moment de total aí atika masaki et wasaki c'est parce que abeti si nani bolingi abeti si ba DNF abeti beaucoup pas cause pour tout à cause du bolingi entraîneur pe to bote ngana imanie mais et do asali to sepe nango atamukete tout ko comme to poli tout ko nde ibenge na bi ale ganzia avec le colo pose aux yeux na c'est to ko bomba ezala ngo likamba mboka te malédiction mboka te eza ba joueur obende eza mboka te eza ba joueur ba misu ba lo ba ke politique mboka na biso ne mboka eza mabe yango ezo sala boye te eza mboka te nani ba joueur na ibenge petit côté musu je timne musu ba joueur mais bon na bi c'est kilo pour na nagi nani puto ba ke eza kilo tema ba travailler dire kilo makolo mais match oyo ba ko pepe de château de pour match oyo ibenge ale ganzia fait ça que c'est de beta. Alors merci tous appels maman azali awa lelo to solana batu nyonso bomoni eza système tige te mais la simbi miko na ngala liboko poto sola mbote mama mbote papa mama lelo na moni bozali sous na espoir moko boye esengo moy bakseli bino poto beta contre Égypte mais RDC na Uganda to polaki 2-0 le en Égypte na ebité message no repesa par rapport ya équipe nationale na biso oh tozela qui a gagné Uganda mais to polaki 2-0 mais lelo toza contre Égypte soki to polaki ya mbalo to polate parce que biso to a peuple à Israël jamais d'Égypte ba kolonga biso po ba kota kanate lelo tozo beta bango 4-0 na konzima nazo souhaiter l'équipe ba joueur na biso ba beta malamu soki batu musu bazo maudire ba joueur ngana pamboli bango na yebisi bango ba gagner donc dès o ba pesa biso na do biso to pesa lelo donc to beta bango 4-0 na lobi yango na komba nzambo asala likolo na seto o gagner RDC o gagner ngana pamboli ba joueur pe na souhaiter ba gagner biso to o gagner ça nango likamba mboka te batika na bango ba konzi et ande likamba ba joueur bazolo ba mboka na biso bazo ba konzi bazo ki pepe plete bazo sala boete yango makamu nyonso elati ba joueur na biso jamais ba ko lati ba joueur ber ngana souhaiter ba joueur ba beta ba le ba défendre honneur à mboka na biso honneur à mabele na biso batika na bango ba nungu batika pe biloba lo ba pamba to souhaiter biso no stopper ba joueur na biso chance ba beta ba gagner yango na nde to souhaiter lelo to gagner combien 4-0 4-0 bango parce que les Égyptiens jamais ba kota kana biso to ba peuple à Israël mboka kana yango alors mais tout le monde va rester na uti cours naza nanga mama mais natanga na université na uti cours naza muta mapinga na policière mais ba konzina nga mais mi mo konzilo sako mama ça va na oyambi ne mota mapinga général nanga Elvis atinda biso ba policier na école na université to otanga na uti nchik na moni pe bazolobela likamba mboka ya na kotika te funa chama loba etali Congo na Congo likamba mapinga te ande likamba ba joueur na biso ba beta ba gagner mais ba bibino pe bato mapinga Léopard na biso bolo bananto to tonga lan mwa mke bino bato mapinga bozala rawana na équipe nationale de beta na ba stade de Marty to tonga mwa mke est-ce que d'après yo Léopard na biso ba foot ba pe mwa mbongo ya mbongo ezanga te ba prime na bango ezali ba beta na courage po mbongo na bango ezali pe basi bazwaki yango eza na mabenga po toyoki banungu baza nango déjà ba beta ba gagner donc merci maman tozo pe ya na biso donc moi si kitoko toujours to ba to sala émission lelo ba roya kaka plateau est commis na bandal awa mbote maman mbote papa bonne santé naza bien toujours à lelo na ma mission TV chaîne référence partout dans le monde ba monio siko awa opesa moi message pour na équipe nationale biso Léopard lelo to beta contre Égypte au moni aspect na ngwezandeni
Bon, on a souhaité bonne chance. Malgré nous avons un peu découragé pour les cas qui... Na Uganda contre Uganda 2-0. Découragé un peu les lots Mona Tavares Zate. Pour na yo kasu Sony pour na longolango. Mais rouge no de Salivares. Yango esali né. Les autres sont quand ba congolais, tout ce quand makamba politique pembeni. Tout longolango nanu, tout ça main dans la main. Pour na poser kambo ekolo. Match za pour ekolo. To kana to ba biloba lobate. Pour na match to pola ba n'importe quoi. Mais des gens qui biloba loba. Na ki da biloba loba to pola. Eza bien té. Tout ce la politique et pas to kana to soutenir Léopard. Alors merci la ligne scope ce message. Les lots to gagner combien to gagner combien les lots? Moko kaka. Moko ka ilaxi. Moko 1-0. 1-0. Yo ta la match up les lots. Alors merci vraiment Ndeko. Alors toza toujours na bandal tu bang to sala émission lelo to ba to resola na population na nzela pour na équipe nationale biso Léopard vraiment ayoki si République démocratique du Congo soni contre Uganda na 2-0 batu bakana quitté mais lelo to beta contre Égypte. Est-ce que vraiment tu rolonga maintenant si tu rolonga pour Nzambe azana biso donc ba distraction oya mike wana tu as besoin na ngote tu as besoin RDC et Kende Liboso Pepe alia bien attend la classe d'hôpital ezala bien même football na biso ezala ba condition ya bien to boyi na biso bato ba yiba ba mbongo ba pesi mbongo boye ba yibi to lingi RDC lelo a gagné Égypte donc merci vraiment na batunyo so balanda biso anto à luta donc 3x2 donc à niveau à Bruxelles maman Anto à l'autre à niveau Bruxelles Hollande biso ba général ngando les crocodiles ba couple madi di partout dans le monde ba junior langue na States ba tunyo so ba Hollande biso ba Sylvain Kabasele donc na katsa Italie tozana toujours pour la RDC alors tozo bande ko moro mi balé après tozonga sima merci alors merci vraiment bouti ko landa vraiment ba image au tout l'arsibino na bandal nde to beto so la vraiment na ba jeune pour na équipe nationale biso Léopard oh vraiment tozana a besoin un jour que coupe wana eya na République démocratique du Congo tozela ki biso ne so match Uganda mais to mona to pole 2-0 yango na moni na yambi sikoyo donc obomo na Liliane jeune fille obomona maman obomona yaya obomona nyonso obomona yo na yambi Liliane donc pour na match ya RDC à côté les ma comme ça aibisa pe biso po ye aza vraiment mwana mboka oh vraiment tam susu à déplacer à paix balibanda ezala rapport to sola bonjour Liliane. Bonjour. Bonne santé. Santé zanango à l'aise kitoko. Kitoko na monio déjà bien chapeau à RDC mais RDC on est toujours là toujours pola na habité le lot beta contre Égypte mais na Uganda to pola qui 2-0 au pesa message na batutu ba Orlando ba mama Anto à Luta ba Orlando na Bruxelles. En tout cas on a kokoloba pona bana mboka to banga te o elekanaki la fois passée contre Uganda bon tozela ki match yango penza na motema moko malgré ba déception mais tout ro to beta en Égypte to yebi ke to ko rapporter victoire peu importe que to beta na ba petit pharaon mais tozana kondima et pas ya kolo rien n'est impossible to ko gagner. Toko gagner mais Uganda équipe wana pays wana batunyo so bandimité balobi ba mazembe na biso ba club ya ba ko gagner kutu ba Uganda mais équipe nationale toleli mais il faut comprendre eza nango lisolo ya match eza lisolo ya balle eza kanango ezo tourner mais rien n'empêche que na tour nazana kondima toko gagner non lisolo mboka te mboka eza mabe malédiction nini ne batu ba oloba eza ngate batu belé ba siliki ba sali ba commenter ba leki na TV balobi nyonso eza pona mboka succès uti pona mboka te na lisolo ya match tala ke match ezalaka pona oloba te ke o mboka o bona eza nango affaire ya ballon eza rond et tournaka donc il faut to comprendre kaka ke eza mai sopanaki eza suma to lokotango eza te na lingi skolo bana Kiswahili opesa bango message ba Orlando pour ba comprendre yo wandugu wapenzi jameni kaka na dada yenye nata waelezea tu kusema ke kwa hii tour hii ya match tutapiga hii mpira kama tunavyosema hivi kwa Swahili bora tunajua gizi tutaweza tusiogope tusikwe na shaka tusiwe na hofu tumtegemee tu ule Mungu na tunajua ke tutapiga hiyo match kwa usawa tena kwa kushinda tutaiweza kwa kishindo.
Alors Olivier, merci vraiment. Tu s'appelles Makassi. Donc voilà. Alors ma mission TV, chaîne à référence, dans la République démocratique du Congo. Oh vraiment, Botel Arabiso partout dans le monde, à niveau Europe, Amérique, Afrique, Océanie, même Asie. Botel Aramarté invité sa fusée. Bon, mais ça n'a toujours copé sans confiance. Merci à trop na Karine Chamba à niveau Air France. Merci à trop na Karisha Sadik, la Finlandaise, na Katsa Finlande. Merci na Memesi Fana Canada. Merci na couple Madidi aux États-Unis na Caroline du Nord donc Gobin Madid maman Olga merci na Junior Lange na States aux États-Unis merci na batu tout vraiment bo message côté la biso ba Général Ngando na Londres maman Général Ngando o bo pesa biso confiance merci na Sylvain Kabasele na niveau à Italie donc semaine prochaine d'ailleurs aux années na Kinshasa et puis maman Anto Aluta na Bruxelles. Donc, le temps a été mais j'ai déjà tous années à Kinshasa. Donc, merci à Trona Samuel. Ma mission TV, chaîne à référence, Martin invité sa fille sur la Likambo. Et Zalikambo, ya Mboka. Toko gagné, Nzamba Kosunga. Mais, tout est tapé balé bien. Merci. Azobita portable sans fumeur nous. Histoire c'est bien. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la station. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo, Mengaït. Ah, oh yo les qui fait. On a des qui voulaient passer ma main. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah, allez le oyo. Ah, biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka desel. Mais ma chère. CPX. Oh ils allaient CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres. Batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamisi bango bandi oyoka moko likamu na ye ezali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makababila badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation GPX numéro 1 ya flex congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.